Bonjour les champions, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. On est à Kisangani Boyoma. Jeudi. Il est 6h moins 20. Non, moins 15 minutes. Donc dans 15 minutes, il sera 6h. Nabona ma somme. Ma Sylvie. Nabona ma somme. Naboko sumuka. Karine naboko sumuka. Barando eza kobima kuna, c'est pas vrai. Franchement. Oui, ma Sylvie, eza makambo susu so balobeli yo te. Mawa. Eza makambo susu soki bapesi yo conseil te. Mawa mingi. Mais juste pour te dire que dans la vie, il ne faut pas kobosa na kabola mwanzambe. Soki nzamba tio isika tio wana. Uchikona makele na bino basusu bunweko. Soki nzamba tio isika tio wana. Eza po osunga baninga oya yo. Mais tu prends beaucoup du temps à faire quoi? À être dans la futilité, dans de futilité. À vrai dire, maman Sylvie, yo ko sala makambo yo sala wana te. Na vrai dire, pendant l'esprit a bien, tu ne peux pas. Ko sala makambo yo sala wana. Naza na Kisangani maman. Soko tali ba handicapé. Lobi mbule betaki. Matope. O balobi poto ezaka na mboka ya Kisangani. O muna baninga mususu nde bako kalaba. Bazo nguluma na se. Yo za mutu fala koyeba na ko yo za mutu bo uti déjà pas réparateur. Bo uti déjà pas réparateur. Hein? Là, les bien, vous en quelques minutes. Bah, ce sont des déranger. Vanessa Sephora, secrétaire de la fondation. Taya Rakoni. Donc voilà. Donc pour nous, le babande konangai, maman Sylvie, au monde baninga ba handicapé, ndi ba okalaba, ba onguluma. Na sena basi na mibali za mutu nyo sutu ndaza na ngulu akozwa kiti velo ya bakoka na boka na biso Congo. Mais yo nzamba sali ngulu pona okota na buzoba. Je suis désolé, faut na yebisa yo. Parce que biso ba africain to linga bato ba lobela biso vérité te. Na lobelo vérité avec amour. OK? Na lobelo vérité avec amour. Nga yo naza na Kisangani mama. Monde ezo développer na façon za canicité. Quand tu tu n'as pas l'idée? Nga na tambola rarement na casquette, mais na comment ocha casquette. Pour nous, ko bomba mo elongi. Pourquoi? Tous a bateau to teki déjà bilongi. Ce que tango teki elongi. To boy to kota na bozo mais air moko bimito. Sokoli maboko sokoli makolo. Moto yo kumisaka tango midi pourquoi? Ingrate numéro 00. Elle ne sera jamais là pour toi. To boy te okolobela moto. Mais il y a ta kutungandi na zata na linga koko leka nenyo amuninga na chroniqueuse ba attaquer na koko to lombala moko mibale c'est bon na koko mamukala note na koko makolobela kayote po wana sopara makasi wana bana ozana babo kilo ozana famille. Pourquoi tu peux oublier tout ce que Dieu t'a fait, les bienfaits? C'est pas parce que tu es différente, non, c'est juste une grâce. Nzamba bimisio parmi ba koka. Parmi les vagues handicapés, il t'a trié là-dessus pour nous saluer. Pour attendre ça yo. Otanga ma parmi battu. C'est parce que vous en avez. C'est parce que vous en avez. Et ça a mon coco, on va te dit qu'il n'a pas bandeko. Non. Non. Là où il est là. Et ça ngolu grâce à Nzambe biso nyoso zaka na bangolu ba grâce mais ça na ba grâce musu particulière otali omiyokeli mawa mama
Otalomi yo keli mawa. Yo za mutu faut fan sa balma ou la sabango. Comment c'est différent être handicap en Afrique? Précisément au Congo et en Europe. Tu peux être soutenu même si tu ne maîtrises pas la langue comme il faut. Mais il y a des interprètes. Yo za mutu faut ça la conférence. Il y a ça. Il y a beaucoup de handicapés dans le monde pour toi. Mais non, aux en a kata fertilité. Aux en a kata buzoba. Aux en a kata kolelaka. Pourquoi? Parce que olingo lela. Non. Eh, maman. Il y a solo na pinaka ngaka la champion la femme a pisé casquette. Dès na ebola mukatongo bonana vacances. 6 heures na betite mais je suis debout. Pour na okota ce qu'on a concession. Na ya nanga okomisa mutu moko bo to boite to ko solo la to boite na ko sala ngombala moko mibale misato et les cas 5 ité parce que je sais qui je suis na otala massa ou avec na otala wana ko za be fort perso mais il y a d'autres personnes dans la vie pour azala mutu pour bachae kai faut batama na sima mutu et maintenant elle te dit que non zongela banini okendo kufunda mama Kongo. Le moment où l'état a zoba na bino, bon moment où l'état a zoba na parce qu'il aime choses handicapées, cela veut dire que toi tu peux faire tout et après tu te victimises. Pas du tout. Tu es youtubeuse, oui. Là bas tu mususu nde bazawana ata linga mama Kongo te so likambe comme na tribunal ye passer langa émission na kata émission ne ba finganga boy. Midangu mapa ko ya. Bato bakota na minyati bako ya. Cela ne veut pas dire, au moins vous les Congolais, vous savez parler. Qui t'a dit que si tu es handicapé, là, ça te permet de te comporter n'importe comment. Nana ebisi bon. Nani. Ah, tokola ko. Tokola. Na bolingo nyo sotu o la ki sa ewana na condition nonde zana ozwa soki train, soki bisi, soki nini, okenda tie sika mwa mwasa nazali kokuta na ye. Hein? Est-ce que ça moutakolo babongo par rapport même à âge? Au moins la vie faut moutako mi pesa la respect. Soko mi pesa respecter moutako peso angote. Soko mi pesa respecter moutako peso yangote. Toi tu peux vivre sans Karine, tu peux vivre sans ces émissions. En plus tu es en Europe, au bosana vision na yo. Au bosana vision yo côté laka YouTube à cause de la fertilité, à cause de ma cambo ezanga mutuna makolo bana yo boti ba mona ka yo kolilaka na ba live et tout mais franchement et puis mutu nini yo ko salela Karine oyo Olga Salite nini yo ko pesa Karine ya batala rapi mututi ozana la Chine banda kala et si ko ba olinga ba konza bato baolinga ba ponelo même qui tu peux parler avec, qui tu peux causer avec. Yo ma mo bimba ndengwana. Soko po biso nyoso na YouTube to koma bana miki. Soumet ata ba nombre ba mwambo yo lié na viko. Sala ta calcul ya ba mwamba depuis na koma Sylvie Mori na koma mwasi ba mwamba boni na lié na vie. Nombre wane peso ne fils kata soma ko se respecter. Ya roto se ne fils ke bana na yo. Oh, bandeko. Pardon, yana makambo mususu ozotala neti ozotala te. Na bino ba boy, bana misala, bakata. Les femmes, des hommes sans vision. On n'en dit ce qu'on vient pas. On peut soutenir quelqu'un. Mais obino bosarane koma pena ki bo umbo, tu n'es plus libre sur ta propre chaîne. Tu n'es plus libre. Yako pe sa vie opinion na yo. Tu n'es plus libre. Et le banon maman mon Congo. Aya poto. Abina ya poto ya tangwa lini Le Pen. Ya le père. Yo. O ya ba poto ya ba Sarkozy na ba nani te. Ya ba Macron te. O mi bangi penda ta position na ote ya okomi mo wumba moninga no mwasi. Nzambe nanga. O bina mokili ya na bata esprit. Na bata esprit. Bandeko. Je vous dis wallahi. De bomona nga na saka penjesp uzana na basana bomona ngai ezaka na bata besprit na ba yuma na ba ngoto bobo na ba swampati yo mo mitanga la femme a pris des casquettes yaya omone sika na kota ka ko faut za moi si po signon kota
car na lali na lamuki kaka pour na besoin bato. Yaya non, moi j'ai pas besoin de la foule. Moi mi balé mi sato wana. Si qu'on ne s'en met pas au salon ngolo ba le kami balé mi sato. Ce que les kona on to sende. Ma Sylvie, ressaisis-toi. Soko lo bela Karine ko le laté. Parce que yebi tango zo lo bela Karine na tozo finga te, bato bazo tala yo na se baza ko finga ka, bazo sala nini. Na ba commentaire même na ba intervention. Et toi tu seras attaqué. Okozala attaqué. Okozala attaqué point barre. Okozala attaqué olingo lingate, okozala attaqué. C'est de ça qu'il s'agit. Olingo lingate okozala attaqué. C'est ça. Ata yo fingite. Mais bazo finga na commentaire, bazo sani baza ko intervenir. Oui. Indirectement tu le fais. Donc tu seras attaqué. Bako finga yo. Toko tala teke o bo. Pourtant yo pesi moninga pasi ye pa ko ya ko peso pasi. Siko yo siko uzana handicap eza physique comme ça. Izo monala. O ba ne sika o fingi lo penda ki te ba se concentrer wana ya ozwango. Ozwango ya kitoko. Bandeko. Nakati nanu. Nakati nanu. Toya osolola. Mais Sylvie mode. Courage kaka. Ekulusu na yo muta force yango azate. Omonika ande Karina lobi bongo. Akoya ko rappela kayo na yebisaka yo. Na yebisaka yo. Etango zo kende kofunda mama Kongo. Yo ebi makambo ndezalaka. Ato effacer be mission. Yo salela bato. Ba miniature yo tia bato. Bato ba ozwa yango. Ba ozana sima mama Kongo pona okwisa ope. Ne crois pas parce que tu as un handicap, cela veut dire que oko boma muto ko sa likambu yo kota prison to okende. Faut comprendre, oui. Et ça na ba prison ezali, comment je peux dire, ba sali yango uniquement pona bato yo, baza na difficulté ya osala nini, ya ko avancer comme personne normale. Yana. Mutu kutu mutu esala kamala mutu aza mweleka asali likambu ya kozalaka kuna esika ba mweleka wana bazo suivre ye ba privé liberté. Donc ça n'a raté yo mutu na esalaka. Cela veut dire il y a d'autres choses aussi que tu comprends que tente na osala boza malamte. Donc courage à toi. Na bona ngama sumu bande que je suis orpheline de père et de beau-père. Et puis na musika na ndako ya kisangani boyoma combien de kilomètres. Voilà, des gros bisous à vous les champions. On est ensemble, c'est juste que je suis tellement occupée. Et puis, on a encore une concession, qu'on a réussi exact. Donc, il n'y a vraiment pas moyen de faire la émission. Et puis, ce que ça émission, pour nous télécharger, il y a des gens qui télécharger depuis hier. Donc, écoute, tu as minute, Mickey, que vous avez déjà 2h30. Car pour le téléchargement, la vidéo, il y a 5 minutes. Donc, il réussit vraiment là, ils ont koya. Les gros bisous na bino na ligne bino na trop. Tokutani moko ba bisous, bye bye.